Te fali peda chaki yango. Kofi on le milieu m'dakeye yango. Fali pa chaki yango. Non ya katara na baka. Nzoka pe katara. Eloko wana tie wana ozaka Kofi Te ya victime. Te victime de ozo eloko mutu wana otie na mutu na o ezalaka te. Tia eloko patron na uti. Tia eloko ya patron na yo. Yo tiki kofa patron okela kofa mutu mususu. Nzoka se ko bosana eloko mususu na quartier la te. Pour ya pamba te. Yem talba ozo na quartier la te tende. Balandaka yete. Ye balandaka yete ya kendaka zongaka. Ye ba ya sila soni. Asila soni. Kanda ke asila soni. Oh asila soni. Poso asila ki soni te. Engazonga ba fali te. Même to pese mongo bengi ya zone ngala okende te. To na bisa no to sa. To so la pena pembe. Miss Koulibaly ozabo. Mongo combien au baroche la kisinjo. Maman maman mike. Ba combien? Ya mike ba combien? Maman à peu près. Peso 10 000 $, bon. 5 000 $, bon, même 20 000 $, bon. Ya maman mike. Ya kisinjo en soit payé 5 000 $. Ya zonga Kofi azonga na yeme même pas Kofi. Non te lobiso a payé 5 000 $. Atraira na zonga. Moto, ebela moto. Mama na bana yako bandawe tumila gene na moto. Kumda yaka. Kastra tangwa yaka Kofi Olomide zumsara. Kofi Olomide azali donc président. Ata papa da président, ye aboya mutute. Vana Kofi Osepela. Ye aboya mutute. Ye soko ye, moi bengano yate. Est-ce que so mwana kei? Ake yenga. So simbita zonga wa. Azonga pa tata na eti. Njo abolanda ete monde ake wana azonga. Azonga. Do yo okateli njo. Et puis on le sur TV que papa a besoin aller papa a besoin. Parce que non. Ana so bolanda biso Miss Koulibaly bi koma toki. Tout so yende place exacte. Sko yo mtobenga na. Ouais. Batu bayate. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison divine. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bienvenue à vous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est l'heure de votre émission Clégie Show. Clégie Moto. Show. Toropé Sabino Moto. Penande senga la photo pe Sabino donc Toropé sa moto. Oui, c'est une photo pe sa moto. Merci na batito balanda biso. Merci na général manager Clovis Fimpa motema maman Doris Fimpa. Na pesio bambote belé mon général vraiment basali no yango na bambote na belé na pesio yango na et pourquoi pas na grand prêtre Mayamoto tout moi motema ya mantimba $2,500 $3,000 c'est quoi? Zabiloro pamba pana biloro moya pamba $2,500 pamba ya tout biloro pamba na peso bambote belé grand prêtre Maya tout moi vraiment je te salue motema ya mantimba et pourquoi pas Mandouzi na Bruxelles na peso bambote ebele pourquoi pas tonton Didier Max je te salue tonton Didier Max son autant à commun minga tanga on a resté parce que toi sur la livre sterling va pesa que va rester belé quand de tonton Didier Max pourquoi pas la Jani Tambo business le boss Jani Tambo mutala tisa Adam Naiva Jani Tambo business il y a une seule adresse sur ma téléphone jean basket t-shirt tout zongo ka na Jani Tambo business na avenue la Komoro numéro 52 na commune de Kinshasa. Mais je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec Miss Koulibaly, on va parler du quartier latin, de Kofi Olomide avec Cindy Leker. La PC, Bambote est belé là où il est, il séjourne à Paris si je ne me trompe pas.
pesi bango pena bambote ebele nayebi te soki berlive nga mete Armel Om bakofungolela nga déjà plateau na nga. Bonjour Miss Koulibaly. Bonjour. Santé ça va? Santé kitoko. Santé kitoko. Ouais. Santé pepele. Kitoko makasi. Mama na bana mama na bana tumila gene na moto. Mama na bana mama na bana tumila gene moto. Quand est-ce que tu as Mwinda? Mwinda pela babeli Mwinda moto makasi ba deuxième volume ya légende Borozwango. Il a déjà marché. Mais tu Borozwango quand? Mais beaucoup dans le marché Borozwango. Deuxième volume à légende na limite. Bazo bongsa ba kipa kitoko bazo bongsa pose. Mais Mwinda kitoko Mwinda evela Mwinda mama na bana yako bandawe tumila gene na moto wana bingo boli na bopesa biso esika te wana ye mo vie Koffi Olomide parce que ye aboka non kitoko donc yeza artiste complet même animateur bazana bango te ye oleka na ngo bien aboka kitoko ayimbaka bien mais nini wana boga ngoye mota boga ngona la montagne te Koffi Olomide aboka kitoko ye mdo former la montagne. Koffi Olomide animateur a formé ya azoka saye ndenge nini babwaka kitoko. Ouais. Pour ceux qui ont des chances de oyemba la Koffi Olomide, faut se payer ma casse parce que bania c'est belé oyo zangaki ozwango kuna. Tant que oyembi na Koffi Olomide, donc c'est que comme artiste c'est tout neuf. Tout neuf parce que Koffi Olomide soko bi musate a travailler na yote. Si andimi ko yemba la garçon c'est comme un garçon akoli. Ah, libosa kola na nute. Non, pour Koffi Olomide tala na nou awe malona yo ndenge nini. Faut tala yo na nou awo mona po yalinga musane trop. Linga pe yo pe o linga musane trop et puis oyemba pe yango po bo décortiquer yango bien. Tant qu'andimi ko yemba na ye, c'est maman so kitoko yepe akomi to emati. To na emati. Ne tolo baboue to ya la montagne emati. To ya la montagne emati na nyonso 100%. Oyemba na Koffi Olomide yo monengo kwanga mutabinza batu. Ya bashege chante loko pamba. Bolinga ba créer ba animateur par-ci par-là habité. We manga mono stabilo ko wana. Botande abeta ki yango lengi Koffi aboka na caresse. Koffi aboka na caresse tanga abete loko. Moto efela efela moto. Mama na bana yako bandawe tumila gene na moto. Ah ok. Rapidement, nous allons tout sur la nayo. Ouais. Ni à propos ya quartier latin. Kitoko. Flèche. Ouais. Tout le monde souki oyo. Agua dazala on a mutu. Qui sinjo akia chao. Na comprendre te? Mais tant que yo le orchestre. Il doit faire Koffi pe a patron na yo te. O comme je vois ndaka mamba Koffi. Ah ya zana Koffi. Na bizela na bo souki yango ezaka pona Koffi Olomide. Mais yem da créer yango. Yem da créer yango. Tondi mape batuti. Pour ceux qui vont sortir yango, baba no nini, sur la Koffi Olomide. Donc yem da créer yango. Te fali pe da chaki yango. Koffi Olomide mu da créer yango. Fali pa chaki yango. No ya kata na baga. Nzora pe katara. Eloko ano che wana, ozaka Koffi et. Te ya non, victime. Te victime ndeli ozwe eloko mutu ano che na mutu na o. Ezalaka te. Cha eloko patron na uti. Cha eloko ya patron na yo. Yo tiki kofa patron, okela kofa mutu mususu. Nzora se ko bosana eloko musu na quartier la te. Ko ya pamba te. Yem talba ozonga na quartier la tête tende ni. Ye balandaka yete ya kendaka zongaka. Ya sila soni. Asila soni. Kanda ke asila soni. Asila soni. Poso asila ki soni te. Engazonga ba fali te. Mais mutu azongisa kaizaka Koffi Olomide. Ye moko mudayaka. Kastel tango ayaka Koffi Olomide azongisa. Koffi Olomide azali donc président. Ata papa da président, ye aboya mutu te. Vana Koffi osepela. Ye aboya mutu te.
Ye soko ye, moi benganu yate. Est-ce que son moi na kei? Akei yenga. So simbita zonga wa. Azonga rapa tata na eti. Njo abolanda ete. Monde ake wana. Aozonga. Aozonga. Donc yo okateli et puis on les sous TV que papa a besoin aller papa a besoin parce que nous là sur Hollande biso miss bala bi o matoki tout so yende place exacte ce que yo mtobenga na ouais soyez quartier la terre admettons que na minute o kisinjora ye olobani à côté terre a gono ko sani ba cheke yo ndo benga na ye olobani nga no benga njo baluka bima azanda kunote no boye mabe do olobaka bon ouais baluka bima azanda kunote azanda kunote kende oboya ye mais abala bongo pe makasi na pardon oyo kai bolimbisa ngai sala bongo ya le soni kisi njora asila soni poto asila soni te akozonga pa falite do tshazonga kuna kisi njora osila soni mais c'est ça asila soni ouais parce que olonge pa fali olobi trop si fali olonge olobi trop si bango mais quand yo moso zongi ya na mbongo ya lingana mbongo yalinga mbo yeso pese mbongo bengi ya ozome ngala okende te to na bizana to sabo to sola pena pembe miskuli bali yo sabo mbongo combien oba hotela kisinjora maman moi mikemike ba combien ya mikemike ba combien à peu près peso $10,000 za mbongo $5,000 za mbongo te même $20,000 za mbongo te ya ba mbongo miketi ya kisinjora so apese $5,000 zone ya zonga kofi azonga na yebe mais pas kofi non to lobiso apese $5,000 zone atraira na zonga ya zo $5,000 apese dikubo au ya mbangu maloba nyonso azoloba oyo abosana ngo abosana boss de boss, vieux Clovis Fimpa. Boss de boss. Ah, boss, qu'est-ce que tu as? Ah, ça, le quoi, neti, tu n'as pas bêtise, c'est quoi ça m'a bien. Ah, ça, quoi, neti, c'est la soloté. Oui, mais tabac. L'hypercan tabac. Et c'est la soloté. Donc, qu'est-ce que tu as? Alors, l'hypercan tabac. Ah, ça, bon, on changer, te. Y'a bikenda, kenda, bizonga, zonga. Bikenda, bizonga. Quand n'est-ce kewana? Quand n'est pas zonga. Ce que lelo muto a remplacé hier na quartier la tête. Ouais. Zarayo. Non, yaya okutanga. Yo lo ba bien, tena na passer ndenge. Ah. Kisinjora. Yo zalaka dana makamu na yo. Non. Osala te fo lo ba bien. Nga quartier atena bina. So tali boge zanga kombo, mo na clip, mo na nga za clip wana ti. To ba ina ko bina na quartier la tête. Ta una sale lo na nga. E sali succès. Dana osale lo no na neni na neni. Yaya. Yo moka décortiquer ngo na avant ça lelo nga na ki la quartier la terre ba ba ke ba poto ya attentat wana nga na ko zonga boye na sali eloko nga na beti climatiseur ventilateur vie alelinga lisusu aye ko zwanga na zongi su quartier la terre obini na bord ezanga kombo na ko longa lisusu quartier la terre na longa pe ninga mabete même si na ko na voyager OK na sali boye mais tu auras même moral na vie nanga. So na zongi toujours et na yaka na makolo na ye. Vous comprenez? Ndene ko sa climatiseur si c'est à quoi ngate ya black té. Ba leader tout wana mona ba wana ba courage pour nga. Pour nga maki leader tongo wala belé tout ba leader net o ba courage pour nga. Na yeba ndem nga liboso fali pupa. Ouais. Nga do tema na fali pupa na répétition quartier la terre. Fala so ba nga bi Miss Koulibaly. Kofi tout a fait un motema andimina sala album ngabi fallait ba jana ko na boya kango mais fallait tout tema ne boya en plein de rap na bango ya quartier la tête na ba chipson c'est na quartier na grand complet penda fallait sanga mena ndimate to na comme comment ba répétition et fallait na faire PC chance ko to na beta liboso fali ki leadership même beritier wana na matongo ki leadership mais na ebe ndenga simba wote na ebe ndenga simba wote donc bango tout pas bisu beli pa asali pe loko na pela ko sala ko bablo ngo pesa kanango donc yom to pesa ba fali vérité ba bigton apesa ba good fallait bi bisu beli félicitations na moni elo na TV kitoko donc c'est ça tant d'ailleurs muta pe félicitations bongo atika la pena motemati andeni ya sali bo bisu ko sa atendeni ezala bongo
vie zakateka yo vandi yo moko on dit mo bimise loko non au monde on n'a pas mutu après son sepeli nango yo pour sali on a mal leadership kala vena blague te kala wa ba héritier ba maison mère Yosko mona héritier le roi ba soda mulomo nga mona bango ba so ba courage sima nga ba courage tongo l'équipe on a courage tongo ko misku bali soda makasi blague te ko mekate mwana ko felo taka papa nga na no teti mo na za ndenge ni soda makasi ya makasi nga aza muto na boya ka batu te nde ba samba za ba engra donc Sam engra oui engra parce que andi maka vient na Laurent te vient Laurent sala propre na Sam mais abima engra asalela nini ye mo on sama kima na mo bangula batu sama kima na mo bangula batu akima akamo soka na bandini kuna ba Angola ba Côte d'Ivoire mekini ngol mutasala po ya zonga kini ya veso ya asala ni ya kima na bango akima na mo bangula batu Sam Chit ouais oh ya pese 5000 oh ya pese boy batanga bakanga ça $40,000 ya bato akima nango siko atali ke monga ebele boy no sumba ndenge ni po tekini kitoko me jongeri ya problème so monga bato bazongisa moye zate ya kozongisa yango mona amo so bangola koya aleli vient nga Laurent o vi Laurent so tikinga moye te bi rabi premier abi normalement qui m'a kini pour ani na lemo bangula batu vient bi c'est ça bon on a combien au vi Laurent $40,000 vient Laurent quoi $40,000 cash à ça y mais comment on le TV à boya vi Laurent et puis vi Laurent a ça la production belle en Angola a produire trop en Angola kuna so alors que en Angola alors que les gars trop et pas vi Laurent mais à comment ko bouder vi Laurent ba bouda vi na bango kofi ba ça ba mabe ba ça mitema mabe pour samedi azawana na age la kina ode amukolo bongo anga ke beta te azena orchestre beta te a beta quartier atem te fula e pour yela ki de leader ba orchestre na bango mais azaki na lupemba te atalika ngafuna grand na orchestre o esimba te aye quartier la te azaki de amukolo dans ce auto comprendre be Sam Chintu a escrocabat alia mbonga bangulu ya batu kutu misupa futa te kama loba nde bazanga batambola kimia te akotambola alerte banga po ela mbongo na nga okana ouais ça malema bato bangula kende bele avant même kutu misupa teka lopango bapesa mo 5,000 ya mawa basamba teka lopango bapesa 5,000 nabi mutu bateki lopango na bango bakabole mutu 5,000 ya mawa ya par na ye ye a somi même ata secrété azui mbongo nyonso wana bi 4,000 ya voyage 1,000 wana ya billet apesi ye mais apesa mbongo te misu babela ba AVC misu ba souci wana ebebisa bango mais vie Laurent mo boye asungi yo apio $40,000 mais ndima eti nde nozo ndima ete asa nini oza succès te ba produire muto aza succès ya senga Laurent so va produire ouais mais comment senga va produire pas monique mikolo va so produire te ba produire ndenge ni oza succès te oza na album na marché te eza kitoko te atika pe no kombono ya vie Laurent na mukili omoni ele ozo barre bango po anini batala ka lelo batala alobi te omoni na vie avant na nyonso fo otala koto utaki kenga na utaki wapi na okende wapi so otalaka bongo ozala ngate oboya mutu te mais bango batalaka ndenge akomi yokobi na poto yolinga oke poto bozokemba kuna na répétition kuna kofi azwi amemi yo mikili okomi na poto okoma budeni okofi osali mpe akademi esimbi te basalaki ye toujours alingaka kokabola bato asali akademia bafingati vie mutu sa mazulu nzambe mpa kolinga bongo te esimbi te esimba te na biboye yalingaka kokabola bato akabola banani na banani bongo nani asalaki akademia esalama na poto yes bongo azali président nazali président na bango yes président otie baninga bula mabe bobebisa vie ya Koffi Olomide bodétruire orchestre na ye mais vie azongaki yango bafali babima
Parce que tant bango ba kimaki. Donc fallait bima pour na ba sam. Ouais oh. Tant bango ba kimaki. Bandimaka teke Kofi à cause de Kofi. Vous comprenez? Parce que dès que kimi boye, Kofi a gobeba. Fille a gobeba, on va pantalon. Quand ça c'est kufa. Ko kene liboso, les gens vont commenter. Tande ba sila bango nyoso, bango tu ba lala. Bango nyoso banana banana. Bango tu bango nyoso ba somono wana. Bango dogo barambwa. Ba silat. Yo ka so bango. Bourron sila. Yo ka so te bourron pelate. Bourron pelate sila te po ye azonga ki soupa viena ye. Après ayo kende lisusu. Mais on se Kemboshi pas zonga. Ah, bango ba sila. Bomboshi pas zonga. Ah, ba sila. Bona boirina aboira na nini. Danger de mort. Ba sila. Danger de mort. Basangana batate belé bongo ba koma obeta ba na ba place mo amike na poto kala ko ande ba beta na ba vis-à-vis. Et ba ko konsila so yangwana. So artiste mo beta ba ko komi abeta à chaque boy au fele o yo paye bien au talae. Mais liwat. Et belé mo ke ba poto wana ba beta wa pité ya ino na ninga normal. Kapo mutu boya kendaki ngapela kende. Bomo ke na ba boîte. Boîte moi amike ba mini boîte à poto. Mais il pas petit ya Laurent, ya Laurent abia Laurent za petit na ye azamaele. Nan Sam. Sam. Ah, Laurent niveau na été, Laurent patron na été. Mais so za patron go za petit. petit. Laurent za petit na été, yene za petit bien Laurent. Laurent za petit na été. Ça m'a fait un grand makasi. Ça fait un grand makasi atika bien Laurent. S'il vous plaît, y a tira au kabela bien Laurent ta 1000 francs té, mais bien Laurent sungaye. Na makambo belé oh ya zala ki nango. Bien Laurent sungaye makasi ya makasi. Miss Koulibaly. Ouais. Tu l'as plus au passer message au passé, mais je sais pas. Tu vois mon déjà na souka photos au bandero mususu. Ouais. Miss Koulibaly, je sais pas si il va dédicace. Donc rendez-vous est à Moko. Molili. To sala Molili. Viens me les 3 les millionnaires. Donc ma confiette, ma confifile. To kuta les 3 les millionnaires. Bon sentir Molili en live. Pour Molili makambu. Puis bazo kitakini, ba répéter ma rêve mon boy moi muke ba beti les 3. Ba yesu to répéter muke poto bongisa. Concert na biso. Oyo na Dubaï. Donc ne ko ouais, si. Tu es sûr? Ouais, non que le 20 biso déjà dans le les 20. To kiti Dubaï. To sali ba promotion na biso ba carnaval na biso. Bango ba ya les 21. To concert les 23. À Dubaï. Au Bossara à 3 jours. Au biso to kena remettre un concert pour que ko va na mboka so non. To ko kene concert MSO ko fait le midi à quel le 21. Le 24 to na biso. To beti le 23, le 24 to yé. Mais to kena musalat. Ah OK. OK o beti concert estili ozongi. Mais minga za ndenge nini? Ba beti concert estili abani matolo. Ta sali musana nga, nazi muke nanga. Parce que matolo suno ki na ngwapi. Ah OK, rapidement. Donc c'est ça. Donc ba délicace nanga pena bana ba confiate. Ah vient nanga mo boss de boss, Clovis Fipa, Abeda Chou, Tete Ndai, Willy Moucheni, Eric Fouri, Eric Mandala, Didi Kinwani, José Manzolo, des marqueurs de Bundes. Et puis na Bossanité, na Lubumbashi, Afrique du Sud, Mama Nabana, Zonga Nandaku, Kanenge Zalaka, Tyran Keberete, Vieux Roi, na Bossanité, Honorable Lick, Mutu Oyo, à côté si Lumière na kati ya Lubumbashi. Babi Honorable Lick, Jean-Lick, Mutu Oyo, à côté si Lumière na kati ya Lubumbashi. Et puis, na Bossanité, na kati ya Lubumbashi, Tyran Keberete, Bobette la Cayenne, na États-Unis. Et puis, Soleil Badou, Molongania, Micho, Kerluker. Molongania, Micho Kerluker. Et puis, na Bossanité, Honorable, Alela Makasi, Landou Étoile de Finka. Et puis, Email Image Production Isaac. Makaba, Landou Étoile d'Afrique. Donc c'est ça. Balinganga bangoana. Wasala Miss Balazala. Donc numéro nanga c'est 081 24 82 463. Mama na bana
yako vandawe tumila gene na moto na moto. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission. J'ai business. Je te salue. Pourquoi pas Chic Betoko, les barons de la Sainte-Geneviève de Bois Paris, la Pessio Bambo Tébélé, pourquoi pas encore la bateau nous surtout Balingaï, Franck André Medi, mon vieux Guélor Locele, la Pessio Bambo Tébélé. On se retrouve prochainement. S'il vous plaît, Iget Masenga, Jetou Bayekula. Ok, merci. On se retrouve prochainement. Y'a pas grave. Batubayate, Obanda Bango Mabé. Obanda Bango Mabé. Invitation à ardoise. Mais avec divin. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a follow Lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango Mokolo fait Tilata Mabé. Maison divine. A Bossa Libinoté, a Tchelibinoté promotion Angolais à Pamba, Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez.